namona pasteur Mambu abenganga telemisa ngai nda bande couper sanga profession wana namona ke toucher ngai abi na ya pour landelanga ba prière depuis na kineki na sobi huile d'olive na ye comme le quoi rendez-vous de tous avec ngai ezaki wapi ezaki na kati église na na kati église oui. Voilà, très bien abandenga na tolo abandenga na tolo ayisinga na longola na soutien OK asala nga délivrance il faut nga neto abima na ngai monsieur mais na soutenir bango OK le longa le na kuma bota te na kati ndako na kati kota yo te à quoi ça par rapport à nini oui on reconnaît na reconnaître que ça les services ça fait des années passées na biro et bon ça m'a non, s'il vous plaît. La même question. N'importe quoi. L'homme de Dieu. À savoir que je suis un homme de Dieu. L'homme de Dieu, Vanda, installez-vous, s'il vous plaît. Il y a des preuves. À cause d'un pasteur au monde avandi. Mais comment on va tromper au bac, on va tromper au mais c'est pas normal. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o balukaka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon mo ezali mal bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongi la bana nesika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanwa mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir Moussala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya Moussala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bichot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. J'ai le plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre.
namoni bandeko nyonso oyo s'abonner na chez Biso Télévision. Plus de 224 000 abonnés. Merci Nabino parce que vous pouvez Biso confiance, vous pouvez Biso fidélité. Nous sommes toujours chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission, je tiens à remercier notre sponsor officiel parce que c'est grâce à lui que nous sommes ce qu'on est aujourd'hui. Merci beaucoup notre sponsor Nabiso to PC Longo Nyape Lokumu to Matisie to Sanzolier Likolo ya ba sponsor nyonso mokili parce que grâce na ye nazali lelo Chic Mukadi. Grâce na ye lelo na ngota na ndako na bino sans audience. Merci mingi na sponsor na ngai. Ya apesi biso kanyaka, apesi succès, apesi élévation, apesi santé, apesi famille, apesi pema na bomoi. Biso tozongi sarai toujours merci na ngolu oyo asali biso kombo ya sponsor na biso officiel comme on a eu Jésus Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels, il y a émission oyo bravo Jésus Christ oyo ndimami mokili mobimba. Batu bako bika batu bako zwa mateya à travers cette émission bravo Jésus Christ. Tobetele maboko. Merci mingi na sponsor na biso. Oui, nandimi sponsor na biso ke akosara neto yokanaki na ye. Alors mesdames messieurs, je tiens aussi à remercier Maman Sheila Mwanda depuis États-Unis, Maman Sheila Mwanda nzambe apambola yo na bolamu ko sala pona bana bitike bakolia bakomela. Nena ote ko loba ke c'est pas donné à tout le monde ya kosunga bana bitike. Yo kozwa nzambe apesi yo pema na bomoi. Nzambe apesi yo bozui, mais o pensaka na bana oyo bazangi no fisque à manger. Kasi Maman Sheila Mwanda ya ndima na ko lesa bana bitike pe akobelela moto nyonso ya bonne foi oyo aninga soutenir na construction bien sûr. Il y a orphelinat chez la Mwanda na niveau, il y a Mongafula, na sac, il y a ciment, et kozala malam mingi. Sport c'est koleka, vous contactez maman chez la Mwanda. Je tiens aussi à remercier ma membre d'honneur, nous sommes soutenir émission à travers nos groupes WhatsApp. Na moni bongo ba membre oyo ya ba obéra ba Royaume-Uni, na moni ba Royaume-Uni, na moni pe ba sangani pour soutenir émission, na moni pe ba membre il y a États-Unis, Canada, Basangani. Dans mon pays, il y a France, Belgique, Allemagne, Suisse, partout, Basangani pour soutenir l'émission. Nzambe apambola biso, apambola pebino. En tout cas, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je vais commencer cette émission d'aujourd'hui. Mais avant tout, je tiens à remercier les zéros en l'ombre. Bango Asali Bomba Kosala, réalisation, il y a émission, on a pas si bien mbote. On a pas si bien rambote simplement. Parce que bon, ça, la moussala qui toko, Nzambe apambola bino. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'avais dire bonjour, on a invité à Mkwalelo. La grande, bonjour. Bonjour. Voilà, tu as mis on a émission na biso, bravo Jésus-Christ. Babengo na kombo ya nani? Rose. Rose nani? Rose Mbambi. Rose Mbabi. Voilà. Tu as mis on a émission na biso, lolenge nini ou découvrir tout d'abord émission beto li solo, te pour tala kango depuis kala. Oui papa, merci. Natala émission bandakal. OK. La kango vraiment na mona nde batu bayaka ko poser bakana bango pa na bino. Yango ngape na sepela kina ya ko poser kana ngepa na bino. OK. Voilà. Et le connu mimi okasia watu ba pe karo izali nini parce que bengi biso pe mingi au cours de la semaine pour omeka ko exposer. Moi je t'encourage, c'est pas donné à tout le monde. Mesdames messieurs, Montonio on a un problème, ya ko leka, ya ko dénoncer et aux amala mingi. Moi, je t'encourage dans le lingue aux huiles, motif, courage, il y a pour dénoncer, ma bé aux gens comme la yo, la carte il y a foyer na yo bien sûr que vous avez encore un fiancé, et puis na carte il y a itonga, où il y a pas de sœur, à sakani na bomo na yo. Alors, relatez biso li solo du début jusqu'à la fin. Nous allons précéder. Bête la biso esike bandi, ndenge bobandaki, ndenge pe ça y est comme on a pasteur. Ndenga proposa ki makambo tine makambo ekomi lelo yo zwa temps na yo ya ko relater biso li solo bat ba otala biso ba comprendre. Oui merci papa. Matsa mongongo hein? Oui merci papa. OK. Ezakala nzela na bande koleka. Na mona pasteur mambo abenga nga telemisa ngai. Ate bisinga bandi kopesa nga o ezalo kwa prophétie pona vie nanga. Da bande kopesa nga prophétie wana. Namona ke touché ngai. Nde pe tokume kosolola nae, nde pasteur abenga kinga na église nae. Abi na ya po landela nga ba prière. Ngamba lobaki na pesa ki solo. Oui, ezaki ya solo. Ya tout ça qui okende comme on a. Oui. Très bien, continue.
Tant na komi kuna apesi nga pe ba adresse place église eza nde na komi pe kuna to na komi tokuta na epe église esila epesi nga na tikala apesa nga programme ba prière après to tokuta na ye apesi nga pa ebisi nga loka tokuta na le lobi foya osoma huile d'olive oya na banda osalo ba prière na huile d'olive depuis na kindaki na sobi huile d'olive na ye comme le quoi rendez-vous de tozaki nga ezaki wapi ezaki na kati église na na kati église voilà très bien na kati église na de premier rendez-vous to na koti ayebisi nga na longola bilamba kana premier rendez-vous oui premier rendez-vous ayebisaki yo nini avant olongola bilamba passer alobaki ayebisi ngai il faut asala nga délivrance mpona nini délivrance ya nini yo ozali na baproblème abi mpona balia en famille ok balia en famille il faut naleka na délivrance yo omonaki ozali na balia en famille oui ok ntango akoti abeyi nga wana tokomosolola na ye nde ayebisi nga tokota na kati ya bureau na ye mpo tobande kosola tozalaki na kati ya église ok nde ayebisi nga tokota na kati ya wana mbala liboso to ezalaki mba plusieurs fois bokuta ye na ye nde non eza première fois première fois bokutana na ye oui passer alobi esengeli oleka na délivrance très bien nde mpe tokoti na kati ya bureau na ye ayebisi nga délivrance mo asala nga na bilamba boye eza te il faut nalongola bilamba mpo apakola nga huile d'olive asala nga délivrance nde nga mpe natrouvaki yo normal eza délivrance vai normal parce que apesaki prophétie mpe ezalaki bongo oui ezalaki yango omoni ke azali mwa mosali na nzambe oui esengeli apakolo mafuta voilà très bien nde nakoti alongoli nga bilamba nde akomi kopakola nga huile d'olive azopakola nga bakote nini ya kopakola yo abandeli nga na tolo abandi nga na tolo ayebisi nga nalongola na soutien ok nde nalongoli soutien abandi kopakola nga mafuta na tolo na mokongo abandi nga baplace nyonso nde ayebisi nga nalongola esu na bilamba nde akomopakola nga eti nde ntango apakoli nga ayebisi nga ntango azopakola wana koloba nini ntango azopakola yo anda kosambela to na monoko na ande koloba nini ntango azopakola balangue azoparle ka langue na bango ndenge ezalaka wana azoparle langue azopakola ngai azopakola nga nde esili wana te ayebisi nga asisi nini na huile d'olive il faut asala nga délivrance il faut ngane to abima na ngai atransmettre onction atransmettre nga onction mpo na maboko boye esala bien te il faut communiquer à travers nga na ye ndenge asalaki yango première fois ntango asali nde mpe wana nalati bilamba mpe nazongi ayebisi nga ifo alandela nga baprière bon tokende malembe nayebi ke okokontinue na lisolo ntango yo paster oye paster alongisi bilamba eloko ya liboso yo ozalaki mayele te mituni eki ete ke non paster ndenge akolongisa bilamba donc atrouvaki oka normal yebi ke eloko nde esalaki otrouve yango normal mpona moni par rapport makambo nini apesaki ngai eza mpe makambo oyo eza ya famille na biso ok yango oselesi ale omoni katoka mosali na nzambe yeyo ntango alongoli bilamba ayebisi yo mbala moko il faut asala bolingo bandeko bolembisa asala bolingo nde yo mpe sikoyo ntango anosala yango yo ozalaki ndenge nini anokotala ye to yo mpe okotaki na bain ya makambo lokwa déjà nakotaki mpe déjà ka na kati ya makambo kosi na bain yango mpe omoni yango normal mpe osepeli nango ok après continue lisolo après wana ntango asali nga bongo bamopesi nalati bilamba nade nazongi na nga ndako ntango nazongi boye deuxième fois so asali nga bongo abengi yo lisusu wana ezalaki wapi wana ezalaki kaka na kati ya bureau na ye na kati ya bureau ne na permanence oyo bureau ya paster ezalaki na mbeto to ezalaki na mesa ezalaki na kiti na ye oyo avandela kati ya bureau ok nde avandisaki nga wana nde asalaki otango asalaki yo bongo monaki makambo echange to echangeaki te namonela makambo echangeaki te yango oyaki deuxième fois po ayebisi nga il faut nalandela yango deux fois ok deuxième fois to na ye nakoti susu asalingaka makambo asalenga première fois tokutana na ye ano yebiso nini ntango deuxième fois siko alobaki nini po ya liboso ezalaki po apurifie yo po atransmettre onction ya deuxième fois ezalaki nini
ayebisaki yo nini? Deuxième fois ayebisaki ngai baprière déjà si naza déjà délivré. Ada délivré oui. La deuxième fois. Oui. Très bien. Naza déjà délivré. Après tant asisi nga nazongi mpe nda. Yomona après 2 semaines. Après 2 semaines, nakomona sentir bien te. Nakomona luka ko mal à l'aise, kosanja bien te. Ndebi nga ebeka eza malaria. Nde nakendeki hôpital. Bayebisi ngai il faut basalisa nga berazame nyonso napesa na masuba basalisa nga berazame. Nde to napesi erazame masuba basala ngai. Dandi bayo se retrouver que na komi na zemi. Tala komi na zemi nabi nga na bimi na mobali te. Na bima na mobali te. Po na yo remarquer que mtabima nanga eza pasteur. Nde to nazongi na keko yebisa pasteur na expliquer de la komi na zemi. Le pasteur yebisi nga to longolango. Olongola zemi wana. Oui. Raison ezalaki nini oyo ayebisaki olongola zemi? Raison ezalaki mpo ayebisaki ngai eza na osoni na église. Eza na osoni na église. Mpo nga natunaki nga bi pasteur po yo moto osala nga délivrance ndeni na se retrouve na zemi eteke no nabimi na mobali te po yebisaki nga ozosanga délivrance. Nde na expliquaki bongo nde pasteur ayebisi nga andimaki na ezemi ana eza ya ye me ayebisi nga tolongolango. Nayebisaki naboyaki nayebisi nga na famille na biso na tolongola zemi te. Nayebi atakisi mo mpe te ya zemi. Ndenge ayebisi ngai omeza te. Ayebisi nga amema nga place mobo ayebisi nga kutu tokende na famille na ye ake kopresente nga famille na ye etakende na komi na zemi. Place oyo tokendaki tokotaki na luport mombwe yebi te na se retrouve kamba moko na mbetu na bamakila na se na biso basi. Nayebi te natunaki ye ayabi basangi eloko te. Nayebi mpe te soki nakomaki wana ndenge nini ti siku elekela ngai oyeba te na parti wana naki pasteur ala eza kanda longola nga zemi. Sans consentement na yo abengi yo c'est comme si ba drogaki aussi je comprends. Oui, potala ba longoli yo zemi wana. Oui, poto to kenda na apesa nga secret. Okay. Secret ezaki déjà kufungwa. Ngape da yebaka te. Na meli komena na melaka nde pongi mamo ezwaka na makambo na se retrouver mamo na mbeto. Na mbeto apena mitala boye nazomona makila na se na biso basi batienga lokwa eloko mo lokwa linge. Nayebi pete. Otunaki ye te? Natunaki nayebisi ngai alongoli na zemi yaza no na poso bota na osiko te po azosalela nzambe église ekoloba nini so ayokiki ya sente te pele mpe na continue nanga mpe kaka kosambelaka na église na ye. Ozalaka na église na ye malgré makambo asalaki yo bokutana mpe kaka? Oui. Très bien. Nde mpe kaka kokutana ne tozali mpe kaka na église. C'est une église wana de frère na biso mo pe église wana ayaki sika ye pa ya kaka mpona ba délivrance ne pa tikala wana mbamo na église. Nde ntango monanga première fois na poussa na pembele na ngai a proposer ngai okay na pese chance ya ko vivre na ye tepe na molela nga eloko osalisa te nde na ndima na ngai tovanda na ye tepe ekomaki
et pas proposer nga to vivre na ndimaki pe amemenga pe pas pasteur a présenter nga donc comme nga fiancé na depuis pasteur andimaki abi a sepel nango soto komi na préparation ya libala biloko to kosomba biloko oyo ekozanga toyebisa ye ya kobakisa voilà nde pe wana mobali mpe asalaki makambo asali makambo na ye mpe azosala makambo ti namoni mwa ete nde ayaki kobala ngai nayobala mpe nakomi na ndako na ye likambo grave oyo elekela motema na nga ntina nde tovandela mwa mobali wana abalinga tosali 4 ans de mariage nakangama te nazwa zemi te ezalaka na maladi moko ekweyisa ngai esengai basala yango opération nde mpe to tokendaka mpo bakonsite ngai nde tokóma kuna babi mpo nalekanaka opération nde to nalekanaka opération baye koloba baye koyebisa ngai ke tela bona obota esu te bakatanga batrompe na obota esu te tepe na ekoraisonne bakatanga batrompe te bayebisa ngai ezalaka na kai ya zemi moko boye na kati na nga zemo balongolanga na ndenge mabe yango kenda kobebisa kuna nde bakatanga yango babe na bota esu te nde naye koraisonne seke makambo nyonso nde nakombo eza paster ye moto amemanga na hôpital alongolanga zemi eza mpe naboya mpe koyebisa mobali na nga nabombaka yango nayebisaka ye te kendakenda koluka paster nzoka ne paster akenda kobala camarade na ngai vraiment ami intime na nga nde paster akenda kobala ye nde tanga akenda kobala me bango babota bakomi déjà na 4 bana me ye moto asalaka bongo mponga lelo nakoma boye elolo obota te eza paster Se calmer, s'il te plaît, s'il te plaît. Baloba bolingo. Bolo kelanga pasteur wana esengi la kota wapo. C'est grave. Baloba bolingo, si je comprends l'histoire, il y a des renabutions. Moi, si c'est s'il te plaît, s'il vous plaît. Bye, c'est faux. Moi, briefing, to moi, synthèse, il y a makambo oyonde bauchi koloba. La dame, beaucoup on a plateau awa. À l'époque, ndenge zara toujours dans cela pour les kamoni mosel nzambe. Pour cheye apesi prophétie. Prophétie o mosel nzambe apesi ki ekenaki ndenge moko na makambo oyo aneko vivre. Bomoni à l'époque, tout d'abord maman bikudi ya imo so atelo na nzela ebishio, ateli liboko ya ebishio makambo nyonso. Ya ngonde babongo mama bakuma na église. Tant pas pour t'aider à apprécier ma cambo et que exact. J'ai assurance que allez Moussa ensemble. Bandeko boke bananzela boko tambo na mutumo wa ina ba prophétie moko sur yo, faut faire attention. Mingi ba komi ko sa recherche sur batu. À côté na Facebook à se renseigner sur ba mettre sur la union so. À regarder tu penser après sur profession quand tu dans ma solo, ma solo. Et ma cambo sur le baron na miso batu. Faut savoir comment garder ba makambo oyo ya intimité. Alors, c'est l'histoire avec la dame, c'était que on est là, Moussa Nzamba approché, après ses prophéties, andimi. Tant andimi, bah passer des rendez-vous après jour et lundi, Moussa Nzamba a proposé Seigneur a pas collé huile d'onction. Après tolaye, masumo longwa à transmettre onction. Ndé tant a petit huile d'onction et Seigneur qui ba bima. Pas ça une pour transmettre onction ndenge bako sarabato kaka.
na couper sa onction et les qui n'ont pas les bossu les qui bien yami balé zemi kota raté zemi koti ndé la dame azwa gizemi na koza zemi et ça dit que pasteur ami ko senga ye balongola yango pona honneur na ye puis réputation na ye devant l'église la dame a le bina balongola zemi te na famille na bango mais le pasteur a insisté na koboya ya la dame Ndé a planifié, a bengi, en tout cas, il s'est présenté dans la famille. Tant que la dame qui peut présenter dans la famille, nous avons déjà préparé du coup. Tchela qui est le roman dans le jeu, ndé a les kanaki, la complicité la médecin moko suinani, balongo lié zemi. Na kolonga zemi makamboleka ki yepa yebité dans après mikolo kokende l'hôpital parce que constat que bakata ki suki ba trompe suki ndenge qui a recourbé c'est long, bah dire il y a des on a besoin de la boîte plateau et c'est une petite l'année là. Ngo tango bah moni bongo yé azongi li pasteur. Et ça comme ça que pasteur malgré a bébé Sylvie na yé malgré longo c'est bazemi malgré ça ko sala akeko bala moi si osusu. Nazongi le moto. Bana ko attendre que un jour pasteur abala yo. Oui. Pour Bolingana quitter, bon, on va pourquoi parce que hier il y a un système à onction. Soit nous c'est là-bas le pourquoi. Pour l'acte déjà ça là qui ya kulukulanga zemwana. Nebaka ke ya kubalanga po na tuna kai kana mona kala tala mona kama kila la sela na tuna kai. Na ibsanga kazana na possibilité te zape soni na église. Zape soni église ba yoka sainte asiranga pe na obalanga. Sanga bo. Voilà, mesdames, messieurs, sans plus tarder, Bako Telabiso pasteur à vous, bah pasteur à trop c'est trop. Ou l'équipe total la force oyo. Et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Je salue ma membre Nyon sur ya groupe Bandeboli Misanga. Vous pouvez s'arrêter 2 minutes, pardon vraiment. Vous pouvez s'arrêter 2 minutes pour ça va négo émission à la soutenité. Topé ça ta nego ya Royaume-Uni mbote ba nego Royaume-Uni na pesa bango mbote baze belete na moni mama Giselle Kabessa na moni mama Anne Marie na moni mama Arlette na moni mama Bibiche na moni mama Joyce Masaka na moni Chalako na moni mama Elisabeth na moni mama Claudine na moni mama Véronique na moni mama Makenda Maimona namoni mama Marie France Matundo namoni mama Marie Jeanne namoni mama namoni papa Namputu namoni maman Mireille namoni maman Ngalula Muteba ainsi que maman Yvette Diabou voilà batu ya Royaume-Uni olingo rejoindre batu ya Royaume-Uni ont intégré na groupe Benganga. Wana boy bato Royaume-Uni na boka bato Canada, États-Unis. Bato ya France, bazali ba France. Mbote na bino nyonso, je vous aime beaucoup. Na lova bino fort. Mesdames, messieurs, tout à la sport to zonga po to recevoir pasteur na plateau. On y va. Sala juste Yabolingo pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les Âmes que pleurent, Avenir Yaba Orphelin. Mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau, je tiens à remercier tout le monde. Je suis éprouvé, donc na Koufeli. Na Koufeli, bon la tending na oseka. Moto bomo na tshela profil wana zali ndeko pona ngai grand frère et atiki biso na yango tozala matanga. Mais mesdames messieurs, comme je venais d'annoncer, to cause la pasteur à kota po to ibako yeba qu'est-ce qui s'est passé na ndeko mo ça na plateau. Bon côté la ngai s'il vous plaît sur Ngoya. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Na yambi na émission na biso est-ce que vous connaissez ça? Non, mais la couvent daté. Ça, moi, c'est comme une église. Ok. Si un problème, on va faire un dac, on a fait
Problème ezali. Non, ils mission là pour tout le monde. Problème ezalité. Oh, il y a un problème avec moi. Non, s'il chez moi, la maison, on a papa, problème, non, s'il vous plaît. C'est un peu de respect. Avec beaucoup de respect, je te dois. Il y a un problème avec ma L'homme de Dieu. C'est un problème dans la vie. S'il vous plaît. C'est venu m'exposer. Non, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème. Papa, s'il vous Non, plaît. je suis un homme respectueux. Ok. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Ok. Très bien. Est-ce que vous êtes au Non. S'il vous plaît. Pourquoi? Quel est le problème? Mais il y a moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème avec moi, c'est moi. Non, s'il vous plaît, oui. Il faut que ça. S'il vous plaît, monsieur. Il peut être que ça réputation. Mais il est si un problème. Ça le bien la télévision, c'est que il peut défendre démentir. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Moi, je bien salé. Qu'est-ce que c'est avec moi? Nous sommes gagnés dans la. Non, à ce côté. Et ça, tu te rends maudit, hein? Non, s'il vous plaît. La Bible dit ne touchez pas le roi. Non, s'il vous plaît. Nabi, pardon. Papa, s'il vous plaît. C'est quoi, monsieur? Tu me connais? Nabi, tu est-ce qu'elle est kende? Mais si tu yo bébé Sylvia. Mais yo rache, va no yo comme un non, Sylvia. À l'objet au bébé Sylvia. Bon, soit avec un ballon bangade. Non, mais pas comme yo comme un ballon parce que obimaté. Papa, mais comme menace? Non, menace c'est pas obimaté parce que comme menace, je veux benga pour menacer. Na menacer au thé. Je vous dis, na benga que na kosa que émission ya. Mais na minute l'homme de Dieu obimaté. Voilà, je vous jure obimaté. Sur l'obimaté comme menace. Non, menace c'est parce que papa, tu seras poursuivi. Tu seras poursuivi. Yo ne pas okanga yo. Ba okanga par rapport à makambu yo salié. On a da salé l'autre. Vanda yo wakati. Vanda. Non, pas. Non, c'est mieux ici. Vanda wana. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois, installez-vous. Mais toi, tu peux passer à la maison. Ouais, il a coûté de solo. Le problème est problème égalité. Mais aïe, tu n'as pas eu bureau dans l'église. Et puis l'homme est à qui? Vanda, non, s'il vous plaît. Est-ce que vous s'il vous plaît, Batba Otalabiso, Vanda. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Moussa Lanzambé. Vanda, s'il vous plaît. C'est moi, je bénis Dieu parce que au moins on comprend Bakamnaina Loba. Est-ce que vous Vanda? Merci beaucoup. Voilà. Limbisa, dans le lingue, to Kosakio, que j'ai une émission spéciale et tout comme ça. Mais c'est une macamaboy aussi, parce que quand même ça fait réputation. C'est un problème. Ok. Il y a des faux démentir yango. Très bien, très bien. C'est l'enfant, c'est ta fille. Bien. On vous appelle comment déjà par l'homme de Dieu? Avec beaucoup de respect, on vous appelle comment? C'est Pasteur Pichou. Pasteur Pichou. Voilà, enchanté, Pasteur Pichou. Pasteur Pichou. Avant Makamo, c'est qu'il arrive. Est-ce que vous avez tant de ah, mais ce Makam. Est-ce que Makam de haute était en émission? Problème, t'es émission, yo. Mais c'est un peu sur le la place où il y a un ok. Ce Makam Beza, on a un pasteur naïe. Azamouana, on a un église. Si un problème, tu connais que on a un ndap nanga. Aïe di moi si nanga. Aïe l'église, aïe di bureau nanga. Aïe conseil de sage église, aïe di conseil de l'église. Non, tu vois traiter comme na plateau boité. On a mon osé la solution monter, on a même pas. La mon solution monter au yo toi. Yo ta laisse la carte envoyer na yo, on ça laisse la carte envoyer na yo. On met ça vie dans ngai. On met ça vie dans ngai. Ngai même ça vie na yo. Oui na ngai. Ngai même ça vie na yo. Dans la nuance na ça la poyo lo za ozali. C'est ça on futa na eloko lo futa. Yo ça bien na foyer na yo. On ça bien na foyer na yo. Avec ça bien na sala ni. Oh. Monsieur, mais na soutenir bango. OK. Le longa le comme bota te na kata ndako na kata kosta yo te à cause de par rapport par rapport à ni bon il y a ça à cause de ma ko yebi yango te on a yebi yango on a yebi rose za mwana on a kamba na église ça bien faux non yo na kamba na église pas trop pour kata ngai et ça pour nana kata ba Trump par rapport il y a ni quand tu vas Trump par rapport mais adala moi OK les makamale mais tokene tokile be tapé akata ba Trump ndengeni rose na ta munga ngate na même en hôpital te odala moi si na ngate non quand tu vas Trump par rapport yo akata ba Trump ndengeni maman c'est pas normal
Yo ya a accusé l'homme de Dieu akato ba trompe. Ezaki ndengeni bana na kiti s'il vous plaît. Téléma. Oh. Akato ba trompe. Non, l'homme de Dieu s'il vous plaît. Mubali na zamwana onga kama église. Mubali na yesti ba ngana ye ba yepa na ngai. Na soutenir ba même na moyen financier. C'est le couta à soutenir avec intérêt à yeba kitina. Avec un nom qui va la langue au côté souté. Il y a la taille qui oui. Aucun problème familial na bino ça ba lien na bino litoka. Le nous sommes na ça va opinir yo. Ça va mais c'est quoi ça monsieur? Mais s'il vous plaît. Et ben là il y a de l'eau ba l'homme il y a une maman papa. Quand il y a bien moi en église. Il y a bien moi en église. Il y a un problème na yete. Atala tu allez ni moi sina mobile. Siko ba trompe na yena nga eza na lien. Et ben là ndengeni papa candidat tu peux expliquer pasteur bon mabe. Ngamabe. Azamabe. Rose, pasteur a pesanga prophétie na nzela. Ezala vrai ou faux? Loba, ezaki vrai ou faux? Papa, nazo le kana nzela. Na kutana mwana mwasi. Le Saint-Esprit n'est pas tout ça parce que nzambe ne moni nzambe inspiré abiso. Inspiré à propos na ye. Na pesi un message en colo. Na tuni est-ce que c'est vrai ou faux? Oh non papa c'est vrai. Na ben ici une église. Na même la séance de délivrance et puis nzambe ça les grâces à jour ben l'église ou ngai na kapa. Papa mabe sawa. Papa eza lokuta makambolo. Est-ce que yo eza ndengeni? Eza lokuta. Pasteur amolanga na nzela na oleka. Amolanga na nzela na oleka abengi ngai. Apesa ka lokwa prophétie. Mais si makambolo baka eza lokuta te eza vrai. Abenganga asalanga ba prière. Atsanga même ma d'olive. Akotsanga na kati ya bureau na ye. Asalanga ba prière. Alongolanga bilamba abati ko pakolanga d'olive ye moko. Ayi se pas à partager option et ko takata ndoto nanga il faut abima na ngai. Non non. Parce que ko wanga la papa. C'est que on a bateau union ça c'est celui de Darayo. On met c'est quoi? On parle de nous tout au niveau. C'est que bateau union. Il y a pas papa, na sala ye séance ya huile d'olive. Et écoute-moi, c'est qui parle. OK. Na kutana ye. Dans un problème familial. Yeba été na utambo na moni moi c'est un petit message. Très bien. Dans une église. Celui c'est huile d'olive. Salut délivrance, il y a huile d'olive, c'est huile d'olive, n'engue ba sala kani ba. Peut-être sala kana ba église. Et après, l'église bien sauté ya yo na no. Non, mais ça biblique. Très bien. Onction huile d'olive ça. Moi si bilamba c'est biblique. Non, est-ce qu'il y a un tikani? Oui. Est-ce qu'il y a bimana ye? Oui. Non. D'après. Alongola bilamba. Alongola metoda kangani. Sunga mutu na feka lisu. Alongola bilamba pakolanga huile d'olive. Na ça c'est vrai d'olive. À persévérer l'église. Il y a un de mes fils spirituels. On a kambaka. Akutana ye. Ba ye pa na ngai. Sunga c'est un problème na ye. Est-ce que on dit moi na ngai zabala hein? Je ne peux pas le faire. Oui, ba kiango. Mais ba kini. Oui, ba ki. Oui, ba ki ndo zabo nga ko bimana. Merci pour ça mbongo. Auto tsanga bongo. Peut-être que okende. Soki na sala ki yango. Pourquoi depuis kala a dénonçant ate? Pour une famille na été. Pour les yebakate. Non. Pour les yebakate na ko banda après mariage 4 ans. Papa opération comment aux familles yebité. Ba on sala opération comment au bandero ba c'est papa. Tout réfléchir le intellectuel. Comment on peut opérer quelqu'un bandero ba battre ba c'est moi dans opération. Comment ba passe mbongo outil. Comment non. C'est s'il vous plaît. La grande. Yokolo makamu. Oyo, Italie. Olobi ke, est-ce que tu reconnais il y a pour les services? Papa. Non, tout dans mon Dans le bien yoti. Oui, on reconnaît. On reconnaît que ça les services. Très bien. Ça fait des années passées. Na bivo et bon ça m'a. Na bivo très bien. Madame, makamwango oyo bon salaki na ye bon salaki o se retrouve la gi poni za gi wa. Na bureau papa. Oyo
Non. On doit numéro T, madame. Papa, il y a on trouve Olali Pongi. Et c'est qui l'hôpital? Et c'est un hôpital ni. L'hôpital, moi, mais maman Nandil. Nandil. Oui. Oui, bien adresse. Oui, non. Oui, bien mon travail qui m'a camouana. Je peux reconnaître qu'on a eu un hôpital. Mais est-ce que le docteur a est-ce qu'un hôpital, tu vas gagner? Pourtant, il Monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, comment la chose moi tout? N'a qu'un hôpital. Après ça va preuve tangible. Olobi okendaki awa no plateau olobi okendaki na yo, n'est-ce pas? Oui. Ba tcholio ba peso jus na idaka ya ko et c'est l'hôpital ni ba pesa ka jus. Akenda ko sombela ba secret yemoko. Yemoko enda ko somba. Oui. OK. Akenda ko sombela ba secret abina za la kima na banga te. OK. Après so tolongo azome mangi pa ba famille na ye. Ngale bika peut-être bazo ko setsa ngani si peut-être berzame fait ba pesa ngaba kiss na banda ko mela ko santé pesa ki. Mais yo lobi alobaki ya milieu na belle famille papa. Oui. Mais ndenge ni OK, nda convaincre avant. Oui, abatoki. Quand bokei bo se retrouver dans l'hôpital. Oui. OK, dans l'hôpital wana ya na secret. Après si. Et zaida au fungama. Oui. Na ajo ya yo ba peto sika au fungama melaki pona. Papa no ba denti. Kala la professeur ya avec comme ça ba pété. OK. Tant on meli secret. Kana meli yango. Après moi quelques minutes on me kapongi. Depuis pongi mo yibenga babona lali. Tadi na ko sutukala ngana ko se retrouver na mbeto. Na banjeli ko bateki nga na sela nga. Biko na bandi génique nga ina comprendre place solo. Olobi obo da souté. Ba sa kio balongola go se mabe yango e cause problème ko bota to balongolo matrice parce que jusque là on comprend rien. To après ko bimisa o se nwana ndo ba sous-emité. Oui. To yeba. Et ça qui que ndenge docteur o amema o to kenda kuna o basala opération. Ndenge expliquer nga bike balongo zeme oponga na betela ka lisolo ke na se retrouver na betela ka lisolo ezaka mutu mo boyeboye na kidaka hôpital nde omonanga na se retrouver na makila ndi nga papa ndi na mona ki ezaki ke balongo lenga se balongo lenga se ndi sko ba docteur on a ko bisaka ke zeme balongo loko wana balongo na ndenga mabe yango ke ko bebisa yo nini matrice kuna na kati do mathématique e bilo mutu na kati ya dibomo. Oui, les baby saki ozonga sur l'hôpital pour yeba makamato yo yeba ngo après ko banga après yeba ngo après ko zonga na hôpital. Oui, ke basaki yo ki ngani mabende. OK. Oui, ngani baby saki nga banini wana à partir wana ne sali ke obota ka susu. Oui. OK. Mais est-ce que yo zo reprocher nini? Voilà. On aurait presque la même c'est ça bon le problème. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi les qui aiment et puis qu'est-ce qui prouve que il y a âge n'est pas même dans le même hôpital que moi. Mais quand tu poses la question ça veut dire que beaucoup chagé déjà. Non. Pas bon né on tourner question. Papa, bon bien. Pour le bakezen wana na ye na tiko coucher na été donc yo le bakezen ne qu'est-ce qui prouve? Bon bien, yo tourner la question. OK, na tuni yo. Ouais, pourquoi tu sais dans le camion na yeli? Na tuna yo parce que na tuna mituna. Ponga na ta pour yete pour yo pété. Yo du village. Yo bimana ngai. Yo bimana ngai. No ba vitu za miso nzambe. Pour ça nzambe mo mana été. Papa. Adamu na lobi boye yo tala ba preuve o ekomema ye na justice o ekola sake effectivement bozaki na ye. Oui papa na les preuves. Oui bien nzoto na ye. Oui. Très bien. Oui on peut ça détail. Oui na yebi. Très bien. Maintenant yo na minute yo ozala mobali. Oui papa. Sikoyo ozala mobali. Sikoyo oso bali pourquoi o poursuivre? Papa. Ina ba boy. Vérité no ebisa o. Éviter mon père soka ma vérité on a bien moté yango le kona landa ko yango na yaki na poser kala ngepa na yo décider no c'est vérité que obota té topé o na be ba ça d'examen parce que jusque là maintenant on t'a confirmé que obota té hein jusque là on n'a pas confirmé que yo obota té bien sûr que dans la mobali o choisir imiter yo recourir et pas d'ailleurs parce que bah ça qui au héritage ma be peut-être yenda ça que yo choisir imiter. C'est ça? Non, il faut se dire que avant on a ces imités. C'est ça d'abord le problème. Non, les imités, non, les imités. C'est le problème. Oh. Non, mais président Bamouna encore c'est quoi ça m'a zolo bako? Bon quand c'est la mobali ya madame. Pour na benga mobali na yo. Vous êtes prêt il y a même papa, s'il vous plaît. C'est un peu mobali ya makambo yo. Mais papa, mais le gars ça, le gars pas mal dans lui. Mais quand ça le camo ils ont montage, ils ont montage. Mon montant comment monter? Ils ont montage. On n'a pas le temps pour ça, mais biso to solution.
au début que moi si j'aime mais c'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Vous avez les preuves. Je n'ai pas de preuves. Non, non, s'il vous plaît. La même mais est-ce que c'est quoi? S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Dans le toi des messages. Pas message à dire. Pas message non sur ma côté na ma vidéo non c'est ça. Voilà. Très bien. Et là on a non Lucas. On a neko Lucas yangwana. Installez-vous. Vanda s'il vous plaît. Vanda. Dans la preuve. Dans la preuve. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Vanda, installez-vous, s'il vous plaît. Il y a des preuves. Papa, ok, pas de problème, très bien. Non, pas jusque-là. Avec le tatouage, Vanda, s'il vous plaît. Vanda, s'il vous plaît. Vanda, ok. Très bien. Soukana Wanda. Azali Moussa, non, Vanda. Coquin de bon côté. Je préfère le bien dit. Non, c'est pas normal, papa. C'est pas normal. Vanda, non, s'il vous plaît. Coquin de bon côté. S'il vous plaît. Maman Rose, Adam Moussa Nzambe, Vanda Josh. Vanda. Ok, d'accord. Non, Vanda, s'il vous plaît. Bon, quand c'est la mobile, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Total Sport, l'État a calmé Bango. Tozwa mobile ya maman, Total Sport, on se retrouve pour calmer on a plateau. L'État te benga mobile ya on a besoin moi. Non, c'est pas normal. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. De retour, mesdames, messieurs, tous 8 ans, il y a qu'au calmer, il y a sur la plateau. En attendant, beaucoup de mission papa, mon bal, il y a une mission à moi aussi. À me rappeler qu'expliquer que Zemi, il y a la faute naïté, il y a c'est dû, il y a circonstances, il y a ma campêtre, il y a passé naïe, et Sengli a qu'il est vraiment la contrôle dans mon zindo pour, pourquoi à cause de Zemi. Alors, beaucoup de langages, s'il vous plaît, si, à Koya, bonjour chef, vous allez bien? Ah, d'accord, un bio. Donc, vous avez fait un projet avec ta femme, hein? Pour l'église, là, quand vous avez fait ça pour la yo, donc vous avez projet, moi, c'est pour mon église. Bon, on va ministère, là. Frère, écoutez notre cher. Et donc, écoutez notre cher. Je suis un homme de Dieu. Oyebi, n'a pas mis la peau dans le monde de Bokanza. Non, comment ça va te tenir là? Tu n'es pas mon Dieu. Donc, vous avez un projet, moi, c'est yo. Je vais vous ça là. Oh, vous ça là. Oh, mais c'est pas non. Voilà, hein?
Kabon. Non, mais papa Kabon, pourquoi on sait que Dadi a olobana yo? mais alors c'est pas évident. Au moins il y a des problèmes. Au moins il y a des problèmes. Ozo combat ma Dadi a olobate. Donc ngai. Na sala na nyos na sala pona yo na mwasi. Le le bobo putanga yango. Bobo sa réputation là. Oui. Non, mais tout le monde sait. Oui, mais on s'assemble. On fait hypocrisie, on fait ironie. Non, je suis désolé de décevoir là. Et lui au moins on va être là comme thème. Oh, c'est pas ma fusion avec la montée l'église. OK. Non, je suis déçu de vous, Nazat déçu. Nazat déçu de décevoir là, de décevoir. Je ne croyais pas que Yon de foutre le foot. Je ne croyais pas que Yon de foutre le foot. Mais c'est pas grave. Nzamba foot abino. Oui, il y a un petit souci. Maman, est-ce que vous pouvez expliquer papa Maramego le cas? C'est pas grave. Il y a un homme qui bat monsieur dans ça bat boula monta. Madame, est-ce que vous pouvez expliquer Mobali na yo Makamboego le cas? Rose. Pourquoi il y a un problème? Bon. Non, pas expliquer. Ça va mentir. On a 2 années. Papa journaliste. Et tant que tu appelles on est abonné, on est abonné, ma femme a sonné là. Et collé là, on a fait battre pendant des années. On peut expliquer là. Madame, s'il vous plaît, sur l'abisso, mais quand vous expliquez Mobali na yo, tu quand on là, s'il vous plaît. Joie courage pour expliquer ma cambo où il est kiao. OK? Éviter ce qu'on veut pas sur l'islam et maintenant. Éviter. Si tu veux la commis awa, ou bien tu se retrouver dans passer awa. Nalanda déjà mixo bandaka. Nalanda ngo. Yon mona qui n'a yebiso nante, n'a no proposer kananga awa. Ça nous pose une solution. Et on est qui awa, n'a de c'est qui pasteur, n'a depuis babengio. C'est qu'on est mis à la montée maintenant. Si tout le monde a tout vendu à nous, si tout le monde a tout vendu à nous. Si nous tous les 4 ans, nous avons habité. Et c'est le cas. Nous avons patron. À cause d'un pasteur, on a vendu à mais tu vas pas tromper pour ma carte, ma trompe pour une deuxième. Papa, ça va pas pour ma carte. Vous avez pas pour ma carte. Oh mais c'est pas normal. Mais comment on y est ça dans moi c'est là. Vous avez pas pour ma carte pour la main. Non, toi il n'a pas de citoyen, non, il n'a pas de et sauf on a pas ça là, tu vas pas silica. Moi c'est pas papa. Est-ce que nous sommes pas là? On va porter une plainte. Oh. Mais ça ça. Na ko bandana na yo, na ko porter. Tu sais ba? Na problème. Le problème, il y a moyen. Il y a des gens qui et voilà, tout là, des pays qui vont faire c'est le caboy. Ah, voilà. Oui, des familles, on a tant de monde, caboy. Et puis, que ta réputation, on a de la prise. Oui, c'est que nous avons la preuve. Quand on a la preuve, on a la succès de la moi sinon. Il y a ça. Ah, c'est moi, on a la il y a la preuve. Non, non, papa, papa, tu vois, est-ce que vous c'est quoi ça? Il y a après, ça va preuve. Oh, il y a mon moi sinon. Pas qu'à patron. OK. Est-ce que vous allez sur là? parce qu'on va c'est mes préférences. Mais toi, là, ça va, non? C'est mes préférences. Rose, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect, je vous dois. Papa, non, son donc non, son donc non, parce que c'est que on fait tout ça sur le oui, mais ça problème est le cas là on comprend moins les choses malgré au niveau porter la plainte biso to linginde to sunga bino yo na moitié na yo ngai na la problème côté
Dadi ndi alongisi ça soit disant maman selon yi a ko Dadi. Donc moi c'est le pote na ngana. Mais Dadi, ce qui est le problème c'est pourquoi ce c'est le cas. Papa, les gens s'y calent. Papa, s'il vous plaît. Non, laisse-moi. Non, mais s'il vous plaît. L'homme de Dieu, moi je l'ai micro, s'il vous plaît. Chef, s'il vous plaît, c'est calmé. C'est calmé. Est-ce que c'est calmé, mon mouillé? Bon, je l'ai micro, s'il vous plaît. L'homme de Dieu accueilli. Pour comprendre ma concernant Dadi. Yokolobani na makambo pasteur Assad. Alors papa, et ce n'est pas comprendre que on a sali na mo emotion. So botate. C'est que pasteur na ngabuta sala pour moi na so botate. Oui, effectivement. Il faut asala pour ya botate namba moyen ni. Et pasteur asala qui docteur ou pasteur asala qui nani. Bon, na yopi kaka te na 4 ans wana to salifier azobota te mutasala ngoza pasteur. Madame, est-ce que vous expliquez mbali na yo s'il vous plaît? Est-ce que vous sala ngotika na kolela pardon? Aider mbali na yo à ko repérer solution na problème ozali nango. OK? Bota courage pardon. Et expliquez ndenge salamaki. Pasteur, natelemisa ngai batopesa nga prophétie apesa prophétie binaza bale familiale mpona leka na délivrance nati bayebisa nga apesa nga baprogramme ya baeglise nde ezalaka bina koma na église bongo apesa nga baprogramme ya délivrance ayebisa nga na koidolive premier jour nakende na église nakomi mpe na église nakute pe église esili nakute na nde ayebisi nga ke apesa nga mpe baprogramme ya bilobi na ya osala nga délivrance lobi na opela ye tokoti na kati ya biro na ye okota tokoti ayebisi nga nalongwa bilamba nalongwa bilamba nalongwa na soutien abadi opakola nga mpe dolive apakola nga udelive nzoto mobima ayebisi nga nalongwa mpe bilamba koto nde nalongola ye kolongola longola ye mpe badi kopakola ngai premier jour ayebisi nga il faut akota onction na kati ya nzoto na nga Avant la linga yo? Non, oui, wana olinga te. Afata olinganga. Tande pa yo abi nango okota akotanga okso kati nzoto. Dabi mana ngai, abimila ngai. Jamais intéressant c'est sa prière. Ayitsinga na lobby. Lobby suna yi. Asalinga kande ka selenga première photo sa kina. On a vu dans repris des semaines. Non, yo ka bien te la komo ka joto bien te. De la ko kina hôpital, parce que moi masuba. Dans des peines à pesa masuba. C'est des grossesses. Quand la peau épaissie, des barres rouges, babina zazi. Et what ba moi non non, tika ko bima non na mobati na bimba pe na mobati ne ko makanse ko zonga. Po na bima na pasteur. Dile que dans la vie c'est pasteur Quel pasteur? Daddy? Pasteur Rose. Et voilà. Oui, bisay ayibsinga to présenter nga na famille na ye. Abi aweza soni na église. Famille ba na famille ne ba mona ngai église yebana. Depuis toke, izaka na njili. Na mwili kopite moto koti, ayipsinga kubanga. Abizala leso to longwe awa na ekutala moto so to kubanga. Na omeme pa biso. De abimi aki osobela nga secret. Ayo pesa nga secret les aki ko fongwa ma déjà. Appela to ba ka lomba ebeke. Ata posala nzambe. Opesa pesa nga secret wana na meli. Na ka ba mo pongi na lala. L'amkano l'amkabona sutuka. Non, c'est tombé. Nicolas mbé hôpital. Mamonika. Makila la selanga. Ezo bima batinga ban génique.
nakende natunaki paster nga moke consese nanga paster alinga kosaka menga mokonsese ebike bamoninga nzela ni paster asira ngai ebisinga moyo bote ezalaki te mpo eglize elingaki ezala soni na ngai no nazila bakosika te me alakanga aobala ngai sino omonanga mpe na kontina kozala na eglize wana tina nde yo mpo oyaka ndo proposalanga mpe parpo natandi yo propose nga libala paster aomisanga nde na ndima na nga yo ti nde tokende pa paster kuna paster ayebaka deja kianga nde tozalaka mosi na mobali ayebaka nandinga ndima ke biloko so tosombi oyo kotika toyebisa bakisa nde omona bakisaka biloko wana ezaka ayebaka ntina ndenge asala makambo wana nandi wana mpe nandi o nakweyaka nakendaka hôpital o babangaka naleka noka opération apartir opération na basatovaka nde nanga ezalaki obeba nde omona balongolanga yango kolonga balonga te naboya koyebisa yo nayebisa mpe daktara yebiso te yo nabombaka yango na motema te nabombaka ozotema mabe makasi na nyonso oyebaka yango pourkui yo na paster bondima kotikaka nga na otobana rose naokumisa nazwi mosa molenge na ngai mais ezalaki oyo osepeli na paster bosala ngai yango nayoki Non, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, c'est... Ok, non, on a candidaté, pardon. Ndira la kanga obala ngai nakaonga ekomenda abalinga te maki obala camarade nga abetinga bango baobota menga na obota te osali zuwa yango ne pese nga pasi na motema mo depuis na resuki nga na obota esote yayekaka awa la vérité na ba vérité na yaki awa na landra papa o mingi na yeke pa na aluki nga solution yango na pese ke numéro babenga yo c'est papa. C'est voilà, bandeko ba bolingo boyebi ça fait très mal toi na choité bolimbi sanga isengela kata émission awa tato réconcilier bango peut ça conseil bandeko mibali ba ba ko surmonter makambo ekoleka parce que je sais pas comment continuer encore naloba nini po baloba nini ce qui Jésus Christ azongi te tokutana bye bye et ce qui est sûr bako bongisa bye bye. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda et la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ya kosunga, o baluka place ya kopesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango basa luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali mal bolam abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te pour la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer à être bandi et que les rapides, nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo.
nayebi ete bolingaka émission mingi Bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant, parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen. À travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.